chef de la société à échafaudage azali Muluba ba travailler na Congo le ça c'est fini top gagner bokene chef de la société à sécurité azamu Congo mutalamuka tangu ba poli alobi ça c'est fini na longoli balo banyo surtout na société na kombochanga batabandundo qu'est-ce que mukonza mboka alobi gouvernement union nationale alobi na kozala mokonzi ya ba congolais nyoso me kasi ekola balo bate papa na mama ba osolo malamu te o azaki mutalamuka o aza mutakashi alambi biloko ba kosolola te même pas alambi biloko papa reliate même liana yo moto kosolola te pas si même moi sina za na droit balaye ko simba ngato za mutalamuka ko simba ngato za mutakashi. Le messager, bonjour. Bonjour, Erotech, la qualité qui fait la différence, l'amour du travail bien fait. Tozali de Susu Awa, pour na kukuta na nabino, toujours na oyo tali makambo ya ba Congolais, parce que Kabila Ndeko alobaki ke tokoki ko bongo la bangote batikali bazairwa, mokonzi ya sikaye pour na kokomisa biso ba Congolais. Kabila zande kuna biso, tokosala kozarwa ndete zande kuna biso. Kabila za muluba. Kabila za muluba. Kabila za mukwa kaloji. Koza mukwa kaloji mwa kuchile kabila kabang. Totondio tokumisio po tozanzambe na tango liso pesi biso pona kolobana tina na kombo na yo. Yo o matabiso to kita to limwa yo o mimonisama. Munoko na ngai o utilizango lokola un simple instrument. Mayele na boanya e utepai na yo. Pote bai bakolanda biso nzambe na lola bazwa ya mutuya oyo kobikisa bango pote misio pesi ezali poto fungola bango miso ya molimo matoi efungwama munoko na bango baya na kosanzola kaka yo totondo tokumiso na tango oyo na kombo na Yesu Kristo oyo kombo eleki ba kombo nyonso amen. Amen. Frère Wapiti azali moko ya oyo apesa ba prophétie. Et puis, alobela paix en même temps politique en Mboka. Exactement comme aux Salango. Mais frère Wapiti, qui est un cimetière, to lingito yeba vraiment na cimetière à Kendaka Kolukanini, position il y a prophète ou bishop Élysée en Afrique du Sud. Ndekwana est-ce que Aza Kasaye Muluba ou Aza Muluba puisque positionné et bana te tamba comment critiquer baluba ya kimi aza sumuluba te alors to éviter to situer place ni vraiment na kata mboka Congo alors ndeko to banda na motuna na liboso est-ce que monsieur Raïs Joseph Kabila aza muluba ngai na koloba boye en qualité ya le messager Galate 4:16 en vous disant la vérité je deviens votre ennemi nayebi azali motuna mokili citoyen du monde. Toyebi bisomoko ke tolamuki na tongo tomoni un certain Kabila. Bipai abotama na yebite, bipai akola na yebite. Mais tomoni ye liboso ya ba konzinyo surtout ba opposant bazalaka ebele tomoni kino consacré président de la République na kombo ya Joseph Kabila Kabange. Nakacha mboka. Alors oyo azako kamba biso basusu balobi congolais basusu balobi congolais te mais congolais te tomoni avani na biso ti 18 ans presque 20 ans Kabange ou bien Kanambe siko Kanambe bamsusu baloba Kanambe bamsusu Kabange alors siko lelo oyo kokata na yesuki toyoki audio oyo balobi babengi yewe ozalaki na yo Rwandete nzoko ozalaki na yo mutu ya centre Kabamba oyo bauti koloba awa Kabanga. Alors tango ki Kabanga mwana lipasa donc ya mbuyi ya Kabanga voilà donc, alors to mituni sikoyo ba révélation komi ko bima oyo mbuyo na pia ba mboyo na pia kanku na mbuyi alors ba révélation bani ko bima oyo nzambe mutayibi makambo oyo na ba oyo bakola na ye na ba oyo batanga na ye na ba oyo babeta na ye bile alors du coup so bakomi koloba boye batu oyo bakomi koloba makambo oyo balobi oui to kosela ke makambo nzoko zalaka na yo kasayen ozalaka mutu ya centre kombo no ezali kabane te komi kabango alors du coup sikoyo nina koloba toyoki audio biso nyonso alors conscience ya Kabila nde mutu akoyeba soki azali congolais ou pas mais tomoni avana mabele ya Congo na senti nga na yebika que non c'est un homme mystère. Il est rentré par la grande porte, il est sorti par la grande porte. Atiki Congo déchiré,
atiki kibokonzi nyonso tu na maboko ya oyo a remplacer ye. Alors mutu oyo alingi mboka na yete, mutu oyo balobi mopaya ndenge toza koloba machin na banzi alingaka tika mboka wana ezala déchiré, alingaka tika mboka wana opesi mbwa boyi, mais atiki mboka wana makila etangite kimia bato bakende musala. Alors tout simplement na kokoloba Joseph pe na kati l'Égypte azalaki égyptien te, azalaki israélite, mais totalaki ndenge asalaki na kati mboka wana apesaki bilei na égyptien pe na bandeko ne bayaki bapesi biloko biso tokozala musala nde mutu kokata makambo aye mystère abimi mystère akoti une histoire oyo ezali infassable na mémoire biso ba congolais a ce qui concerne Kasayen. Mais naza koyoka nde baza kolobawa azali nde Kasayen ye mutu akoyebisa biso na mikoleko ya soki azali mutu ya centre ou azali mutu ya est ou azali mutu ya sud ou azali mutu ya ouest. On a encore répondu na réponse wana ngwana, mais on a moni zalete akoti aye mystère abimi pe mystère atiki kimi na kata mboka. Alors ndeko wapiti azali ndeko afani na Belgique a posté une vidéo ébélée oui. Par semaine, voire même par jour. Oui. Et donc à l'Obéla Mambanzambe et surtout il est plus axé sur ma prophétie. Oui, oui, oui. Mais alors, est-ce que yo on dit ma prophétie à Frère Wapiti? Merci. Namutuno tu kopé sangai. Parce que Congo to bimina confusion, tu continuer sur la confusion en entier. Tout à fait. Qui fait quoi, qui dit quoi et puis voilà. Tout à fait. Merci parce que na oyo outi kopé sangai mutuna oyo na yanula po na tinetali ya Wapiti oyo outi koloba azana biyano na yeto ko yanula ye. Merci pour na kombo yo pesing olobina loba na monaka ba intervention na ye na Congo Mikili. Na monaka ndenge adenosaka, na monaka ndenge akondanaka ba mal, na monaka pe ndenge salaka ba intervention spirituelle ndenge lobelaka na tine otali makambo ya Congo. Makambo ya Congo pe na élection le kakiawa na monaki asali ba calcul na tableau lokola géomètre na yebité alobi et pour na gagner. Alobaki fachi chiffre 20 ezali ya jugement na mona leki mikoleleki tolobaki muluba kozwa mais na ndenge ya tricherité yango sikoyo na okaki alekaki bongo. Alors ye moko alobi fachi le président fachi azana chiffre 20 eza jugement mais balobi bien que non jugement mutikati makambo yango na oyo seni ekati makambo c'est-à-dire aza contre mire. Et puis aleki alobi tolobaki muluba kozwa kibokonzi mais na ndenge ya tricherité na zongisie une histoire ya Jacob na Esaü ete yaye nenga lobi azali mutu ya sika komi musai na Nzambe mais na tabalobi tokoyeba nzete na mbuma na yango mais tango naza kotala ba mbuma ya Wapiti tout simplement na confirmer la face du monde il est toujours magicien et necromancien abongwa mite akotika la kobongwa mate. Alors na kokene kata makomi etali sibiso na 2 Corinthiens 5 verset 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Elobi nini? Soki moto akomi azana kati na masiya akomi moto ya sika. Makambo nyonso ya kala na mayo wo tala makambo nyonso tu ekomi ya sika. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Wapiti oyo azalaki magicien, oyo azalaki necromancien, oyo pe aza koleka na télévision alobi ke non bakunda nyonso tu etikali pole na kisasa. Oyo pe alobaki ke non soki boke kotala epai papa olanga mamola bakundi bango bokomona bango te bibembe na bango ezali na ndako na bango. Oyo pe alobaki ke non bakunda be na kisasa ezali polele bibembe za na bandako ba homme politique. Oui, nalobi bien soki okomi na kati na masiya makambo nyonso ya kala na mayo wo makambo nyonso komi ya sika. Mais maman ya makambo natali yo na moni yo na cimetière ya papa Mobutu. Papa na yote, noko na yote, oui, yaya na yopete, leki na yote, oke koluka nini na cimetière ya papa Mobutu. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Tout l'arbre qui ne produit pas de fruits seront coupés et jetés par le feu. Naza na bino mayele, mutamu ya Nzambe ko kangabino. Alors natali si ke ozaka ka mutu ya magie, ozaka ka necromancien na kunda ya papa Mobutu na Maroc, okeneki koluka nini yo mutu oyo komi ya sika. Oke na Maroc na kunda ya papa Mobutu ba video ezali ko koluka nini. Batali sibiso oke ko salela 1 Samuel 28 na kotanga makomi. Batali sibiso 1 Samuel chapitre 28
oyo ezali pona yo magicien nécromancien oyo ozotamba na kombo ya nzambe oke nzambe ayebi yo te pona kokosa bana na nzambe. Alors balobi bien 1 Samuel chapitre 28 verset 6 verset 7 kuto na kokota. Alors Saoul donne cet ordre à ses serviteurs: cherchez-moi les morts. Ainsi dit l'Éternel. Saoul, Nzamba sabwakisaki suite à désobéissance. Mais le col a tikalaki na kombo ya roi. Nzamba botolaka mutu titre te. Mais botolaki écrit chez do, a botolié épée qui signifie l'autorité de Dieu, Krishido qui signifie la parole de Dieu. A botolaki matikeli titre ne ya roi. Le col a avec les spirituels bazaki belene balandaka bino ba kufana Saoul. Parce que bano rolandacheur spirituellement zaki déjà rejeté par l'Éternel. Yo sikoyo batalisi Saoul awa pour récupérer kibokonzi. Pour ça toujours batunaka d'Israël que nzamba zana ye ake ko consulter ake ko pratiquer ba pratique ya ba nécromantion ba nécromane pour que nous convoquer l'esprit de mort. Maintenant akena ko convoquer l'esprit de mort. Akena ko convoquer ya prophète Samuel. Samuel à la mukalobi. Même dans le tombeau, l'Éternel t'a déjà rejeté. Il a choisi David à ta place. Et l'angi kolobakeno, koko sabatute, batu balandako baza aveugle, oza toujours na kati ya magie. Otamboli Europe mubimba, olibezo sala ba conférence. Conférence na yo po batu ba s'intégrer na news christique. Alors le belangai évangile nini oyo maître Yoshua otangaka kombo ayebiote. Azalaki ko enregistrer kombo ya bato, nom, prénom et puis na date de naissance na bango pour bakota na kati ya classe ya 12 apôtres de l'Israël. Non. Oya olobi naza ko luka ba 12 apôtres oyo ba ko accompagner na mission ya news christique. Tout simplement oza ko luka ba oyo oko initier bango na ba magie ba koma ba nécromantion, ba nécromane. Na regretter na ba oyo bazo le kamoko pa tata munene mandefu libumu alobi oui, ngape naza apôtre ya wapiti. Elingo lo bakeno bana no ba ko sacrifier bango. Ozoko ko signer de paille oyo yebité et puis hier azali toujours magicien na cimetière Mobutu akene ko lukanini wapiti laissez partir mon peuple wapiti ozali vrai pharaon wapiti oza magicien oza nécromane. C'est-à-dire que au simbi Bible vous avez le Bible dans vos mains, le chapitre dans vos bouches, mais vous êtes toujours des sorciers. Pour tromper le peuple congolais, nous sommes là pour vous dénoncer, nous sommes là pour dénoncer, condamner vos œuvres sataniques diaboliques, mais boya et pas inanzambe, bokoye banako sama. Batali sibisawa, ozali toujours magicien, ozali nécromancien. Et pour cela que musika, olobi lisusuke, ezali place na mawa pona yo wapiti. Tango yo zako dénoncer, au dénoncé na ba émission na yo 666. Mais 666 oyo et bomba mana numéro de téléphone ya Congo Mikili. Au dénoncé rango te pourquoi? Toza na misa komona. Banda ko dénoncé nanu 666 oyo ezali numéro na kata numéro de téléphone ya Congo Mikili. Oye bomba mina kata numéro de téléphone bana ko dénoncer yango. Numéro Congo Mikili expliquer bande ko ba yoka bien. Eza numéro o appel ça pour ba contacter kae. Eza numéro o eza caché derrière. Ah. Voilà logo nyonso na sima logo nyonso tout et loko bomba maka. Na sima ya image maka nyonso e bomba maka. Le jugement de Dieu commence tout d'abord dans sa maison. Israël d'abord. Quand ceux qui Congo Mikili, oyebi likambo te, changer numéro de téléphone lelo. Bape sa yo mususu. Donc numéro na numéro de téléphone ya Congo Mikili, soko kei na suka okomona 666 ezana kati. Oyo ya dénoncer ka basusu wapiti mais azoko ko dénoncer wana te. Les oiseaux de même plumage. Tozana bilo mayele. Ndenge bonne ko dénoncer le go ya combat spirituel, mais comme on a un retard. Mais là, les messagers, ils vous donnent encore la révélation. Beaucoup de gens ont dit ceux qui Congo Mikili yebi li kambote échanger numéro de téléphone oya bango bacha sika. Donc on accusé Congo Mikili que baza complice na wapiti. Bazali ou complice na wapiti. Et là qui sait que numéro na bango ya 666 wana baza na service ya diable.
baza na service ya ko détruire peuple congolais. Wapi aza toujours magicien, aza toujours nécromancien. Ake ko lukani na cimetière ya papa Mobutu. Papa na yete, noko na yete, yaya na yete. Tout simplement ke ko évoquer pour azwa barema oyo itali ya divination pour abana ko pesa ba prophétie na ye ya lukuta ya exploitation nyos christique. Non, nyos christique ezate. Unzambe ou Satana. Alors, Bishop Élisée, Azali, Ndekomoto Landakae depuis très longtemps. Oui. L'air Moko alobara bien, l'air Moko a bimaka un petit peu de la réalité. Mais, comment tu veux, mais Aza, ah, merci, question Tony Malamo. Ils sentaient que, bon, pour tous à la tribaliste ou quoi que ce soit, mais puisque Toyebi, l'origine est malade, par rapport à il y a une vidéo à auto posté il n'y a pas très longtemps, ils ont critiqué, Wana Moussou a critiqué, Oyo, mais peut-être un petit peu de lumière sur ce. Merci parce que, Botan ko tuna première question ndeko Kabila na répondre bino, mais bitumba na ngai eza na ba civilité tozo sala pona ko sunga bango, bao bazo bomba bango na batamonimo. Alors bao tu babengami ba serviteur ya Nzambe. Oyo Bible eza ko loba basi babimi libanda, tozali pona ko recadrer bango po babika bakufa te. Soki bakoboya ko bato recadrer bango bakufa na mabe na bango moko. Alors du coup pour l'étali ndeko Élysée, oui, azo porter combo, mais azo salela makambu ya Nzambe te. Alors tango lobi muluba, avant que na répondre nous soza muluba ou pas, na ko kenakati na makomi. Pona Élysée, to ko répondre yo vieux prophète, otikali na combo, mais bon Nzambe zesute. Vous allez enveloppe timbrée sans courir à l'intérieur que l'Esprit de Dieu. Na ko répondre yo Élysée na 1 Corinthiens chapitre 13, premier verset Elobinini. Je peux parler la langue des hommes et la langue des anges, mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne. Nakoki ko ganga, nakoki ko loba, nakoki ko sakola. Soki naza na bolingo ya basusu te, nazaka lokola ngonga ya catholique ya ba 5 eza ko beta nous connaissons celui qui a gagné et on n'a pas pu citer le nom de celui qui a gagné. Ozali lokola bongo. Soki to kiti lisusu, toujours na 1 Corinthiens 13 na verset 4 et le binini. L'amour est patient, l'amour rend service. Il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. Wana ba fruit na yo orgueilleux, nzamba temelaka bango, atombolaka ba humble. Na amour haine ezalaka te. Alors haine ezali fruit ya bandoki. Yango na lobi Élysée ozandoki. Ngai te ba Bible ba fruit muteza ko bota ba ko ba nzete na mbuma na yango. Soki yo vraiment yango to kokota na question batuni so oza muluba ou pas. Alors 1 Corinthiens 13 premier verset na 4 ekangi yo. Haine, jalousie, ezali ba fruit ya ba ndoki. Toloba kalake, parmi na bakasayen, 7 sur 10, so kaza na Nzambe taza ndoki. Parce que tango lemboa miso fo fungwa mayo, ou oza na bonzambe, ou oza na kati ya Satana. Alors tala ba fruit na yo zo lakisa keno, oza serviteur ete. Ozali wana pona haine, ozali jaloux. Alors au lieu se saisir, oza ko comprendre ete. Bible ekangi yo. C'est-à-dire position na yo eyebani na face du monde. Na oyo etali sikoyo physique na répondre bino spirituellement. Na physique batuninga question ozalaka muluba ou pas. Kozala muluba la kisi papa muluba na maman muluba. Galate siko za koloba fungola matoi. Qui est muluba et qui n'est pas muluba. Alors du coup, kozala muluba la kisi papa muluba, maman muluba. Ça c'est un. Kozala muluba la kisi papa muluba. Parce que bana ba ko porter kombo ya papa na bango. Soki mama azali muluba, papa azali mungala, papa azali mutabandundu. Baboti bana na mwasi ya muluba. Bana wana ko porter kombo ya mwasi te, bana wana ko porter kombo ya mabanza, ya mandiangu, soki azali mobala mukongo. Ba ko porter kombo ya babokechu, ba ko porter kombo ya makila, soki azali mungala. Et la kisike mwasi ya muluba oya boti bana na mobali ya ekolo mususu, bana wana bazali baluba te, bana wana bazali bakongo, bazali batu ya bandundu, bazali batabazaime, bazali bana ya république. Donc tolo belasko identité ya muluba. Alors sikoyo muluba azalaka tolérant, muluba azalaka patient, muluba azalaka mutu ya amour, muluba pardonaka, muluba kabolaka batu te, apanzaka te, muluba sangisaka. Moki muluba na yo speza ndenge nini. Natali ba émission na yo, olobi osali test ADN ya
le président Eli Fachi olobi azamwana ya chichite mais c'est crime contre l'humanité et alobi asali test na yebite tango za ko tala elongi ya Félix Tshisekedi le président Eli ozomona bamoko elongi ya chichi que son homme repose à paix. Alors vous tapez toujours à côté. Yango na lobi ozali ndoki penza ozali ndoki. Alors soki na koti sikoyo test ADN na yo pe to sali yango yo mama na yo muto za soki muluba papa na za muluba te. Et la kisi ozali muluba te. Ozali ngambo ya bangala c'est normal. Ozala na eno ozala jaloux na biloko yo eza signe ya bondoki. Na carte géographique ya baluba ozate. Ozola nanga ozate. Kozala muluba na lobi bien ezali ya papa muluba, mama muluba. Ou papa muluba abali mwasi ya mukongo ya mungala bana wana bakoporte kombo ya papa même akufi kombo na ye kokufa te kotikala éternellement mwasi ya muluba oyo abali mukongo soki oza muluba obali mwasi ya mukongo jamais bakopesa kombo ya papa na bana oyo boti parce que akoza la pe mandiango. Moi, je n'ai pas mandiango, mais muluba. Oui, mais moi, je n'ai mandiango. Azu kombo ya maman ou kombo ya mukongo? Non, mais azu kombo ya mukongo. Mais non, mais à supposer que maman de mukongo, papa de muluba. Papa muluba. Toujours, papa muluba, maman mukongo. Impossible, moi, je n'ai kombo mandiango te. Kombo mandiango koza na sima. Kombo ya kalonji. Kombo ya muteba, kombo ya chiyombo, kombo ya chimanga, mute kozala liboso, mabanza ekozala na sima parce que bana ya baluba bakeleke pa ya papa. Donc on va que ba chitu ezade de baza baluba. Oh mais na lobi bien que non, chitu ezati ya chiluba. Na lobi bien na zo lobela awa. Na o etali qui est muluba et qui n'est pas muluba. Alors du coup muluba ezali o botami papa na mama. Muluba ezali oyo papa na ezali muluba. Maman na yako zala muswahili, maman na yako zala mungala, maman na kozala parce que bana bakopote kombo ya papa. Même bakozwa kombo ya maman na bango et kozala deuxième nom. Parce que et kozala premier nom parce que ce papa na kufi kombo ne ko disparaître. Alors bana ya baluba oyo papa za muluba kombo na bango tikalaka éternellement parce que ce ko keiba bio o muluba. Pourquoi ba benga baluba ba jif? Par rapport à combo oyo ba porta papa na bango partout ce qui ba kombo muluba ngoyo. C'est ça. Alors Élisée carrément zandoki. Mais alors papa nalikambo nangana répondre un petit peu sur le point. Naibi que na moi lelo avec ba crise à lamuka IDPS surtout crise à lamuka. Ma pas les koufi. Oyeba bien. On écoute le belango na cour d'émission. Mais lamuka na cash. Ba yoka na bango. Ba komi ko senga na zonga na mboka. Na ko sana gouvernement union nationale mais ba le vrai perdant banani ezali batu oyo ba panza na kati ya diaspora chef de société à échafaudage azali muluba ba travailler na mu Congo lobi ça c'est fini to gagner bokene chef ya société à sécurité aza mu Congo mutalamuka kangu ba poli alobi ça c'est fini na longoli baloba nyo surtout na société na kombochenga batabandundo qu'est-ce que mu kozamboka lobi gouvernement union nationale alobi na kozala mokonzi ya ba congolais nyonso me kasi ekola baluba te papa na mama ba osolo su malamu te o azaki mutalamuka o aza mutakashi alambi biloko ba kosolola te même pas alambi biloko papa oliate même liana yo moto kosolola te pas si même moi sina za na droit balaye ko simba ngato za mutalamuka ko simba ngato za mutakashi ekoti na kata communauté na biso na bana ekomi barando. Moi je soutiens la Mouka, ton père soutient Cash, on est plus ensemble. Alors, pour te dire que non, c'est quoi donc, c'est-à-dire que Moko, Ndambu, Bake, pas la Mouka, mais la carte est libérée à Moko. Na libérée à Moko. Bazo Kanapete. Bazo Kanate, Bana Oyo, Maman, Balingaka Maman, Bakei, Kota Maman, pour Maman za côté la Mouka, Kota Cash, Papa za côté la Mouka. Mbutu, et continue à Katia. Peuple congolais. Mais ce que tu as dit, tu as la muka, bangonyo so bazalaki ko sambe l'église moko, bako vanda bamoko. Yango tolobi ko vanda bamoko na mutelaki bo sambe nzambe moko te. Les lots zo mona ba photo na ba réseaux sociaux mais ce Fayul peut azantion l'église on a terre. Ah, kokota église moko, ko vanda bam. C'est peli à l'année 5 puisque muko na finga ki chole Cholet, ferme ta bouche. Mukuna fingite, biso to finga kate, biso to lobaka vérité. Bato baboya ka vérité, babalola ka vérité comme ma finga. Vous comprenez? J'étais bien éduqué, bien appris.
koloba bonjour na tongo soko lobite ba beti yo kekele 20 30 olia mutekete alors biso to ba vérité ba kolisi so na vérité mukuna lobaki ne vérité 5 na ba kiziami na bato so de pharaon batika peuple tranquille mukuna saleli la paix remet 12 félicitations mukuna omemi kimia na kati mboka mais yo so ba salaki bien mais ba kimisi mundimi parce que Martin Fayoulou azaki évangélique mais maintenant à l'année 5 ans parce que 5 va côté lié mais 5 ans ngo bomoni tali que non félicitations na président Aza Eli. Ben, ils étaient obligés, parce qu'il n'y avait pas de choix. 5 ans, Oyo et Panzi Batu, bon, monite que non, va s'aligner derrière le président de la République. 5 ans, le bac qui chantage, il a fait de l'année, il y a enveloppe, il y a revoir, il y a Kabila. Avant, Mikate, la souki, il peut s'habiller enveloppe. Avant, Mikate, la mandé, il peut s'habiller enveloppe, il faut voir ganga bongo, basa la chantage, bah, pesi bango enveloppe na bango. Bah, il y a qui na bango que non, Fayoulou, Ndeko Fayoulou a gagné. Fati Moutou a gagné, bah yebaki na bango faut enveloppe il a fait de l'année. Ozolanda. Alors, ce qui m'a bala siko heureusement mokoza chantage wana donc Ndengezali et sengela mukolo. Alors, yango moni chante tozala ngo mukonza mboka oya ye ayeko sangisa bato. Lokola ya ko transmettre bolingo, ezala lokola nzete oyo ezala bolingo ekobota ba fruit misisa ekokita na ba peuple nyonso. Ce qui est moko azalaki méchant soki ye moko azalaki likunya likundu nde meme kutu na jour à passer de pouvoir te akoko benga ndeko ne mate ayate bino ba conseiller bopesa ndeko Martin Fayoulou conseil akelo kokutana ndeko na ye alors toyo kasumwa audio obandeko ba ndengezali so ndeko na ngati bino bolanda biso bozali pe na possibilité ya ko intervenir soit en direct soit débat na débat donc bobengi boyepe na plateau to débattre bino bato a cash bino bato lamuka bino bato ya ba parti mususu donc plateau eza pour la mututu et en plus on a toujours un téléphone, le téléphone est ouvert de manière à ce que ceux vous en a posa ya bobenga biso comme ça bopesa biso point de vue na bino par rapport au sujet traité. Voilà, tous en sur Nandeko Moko atine biso voice nae donc tonto yo kango sur toujours ba makambo yo baluba na bangala na baswahili na ba swine voilà toujours kango bandeko ba congolais na lingina yeba eloko moko est-ce que Moulouba azali na droit ya vivre un peu librement à Congo, peut libérer à Congo comme tout autre Congolais ou pas. Si. Mais je comprends le biloté depuis un certain temps, pendant la résidence Bima, pour la qui s'est mis au degré à monter ma maman, mon Congo, la tigara Congo, la terre à Congo. Donc, diplomatie, vous avez la biseau avant proclamation, qui est ce qui m'a fallu la Bimi, c'est pas un problème, c'est pas un problème. Celui qui s'est gagné la Bimi, c'est pas un problème, mais ça a arrêté. Et ça n'a été caca. Façon vous voulez avoir la biseau de façon que celui qui a fallu la Bimi, peut ne pas faire une gazou. Alors, comme le Bimi, Félix Tshisekedi, on l'a dit, si biseau qui l'ont mis la Bimi, sur Yamapena, les thèmes à m'appeler la Bimi, les thèmes à lui pour nous, le roi va Satana. La tigre, on voit le peuple à monter mon mapé, pour le connaître. Dans ce pays, du même pays, mais pour la vie, nous en avons marre de vous. Vous envoyez des théâtres de chez nous, 5 ans à Lobby, 5 ans à Saliboye, 5 ans à Saliboye. 5 ans à organiser l'élection au Congo. Et là, c'est pas la vidéo de l'abbé Cholé que nous avons compris que non, nos anciens, à sa problème. Et on va faire rien sur eux. 5 ans, puisque le peuple sera confiance, nous avons à la paix, pour mettre la maman dans le pays, nous sous. Qui est pas Moïse Katumbi? Alors, à un moment, Moïse Katumbi est quand même pas mon amour, à promettre Moïse qui est dans le salon tout pour les gars. Entre-temps, il dit très bien que Félix Tshisekedi va gagner l'élection. Donc, on va obtenir le langage de vous, vous m'appelez. Croyez que nous sommes quelque chose. Ça ne va rien faire. Vous m'avez dit chose que vous la dégré au Bolingaki, donc on a reçu la vérité en face pour vous dire que vous ne ferez rien, absolument rien. Ici à l'étranger, tout comme au pays, on s'est habitué au monde. Après, donation de la lobby, 5 ans le but. 5 ans, c'est le moment où on a ça. En 2011, 5 ans, c'est le papa de Sérim a gagné l'élection. À dirigeant Congo. En
la bien passé ya sengo on va essayer de faire non parce que la combat mutu c'est que la tikaki est tant que candidat mutu wa dirisa donc si quoi aventurier mon gars à ne pas y avoir que non on peut ça que sengo moi ça ma carte mon téléphone appelle ça va te moi ça seul à est-ce que moi est-ce que tout mais ndenge mo ba la muka les trois le trio de tribalistes à Kulu est-ce que moi est-ce que tout parce que nous avons différence avec ça. Pour les gens, on doit faire une combat comme on dit comment vidéo et limba. Moi, je suis en train de quand les cas de Kabila, les Kabila n'a pas encore dit le dernier mot. Le dernier mot, nous ne voyons pas là. Élection, ça va être des proclamations, ça va être cible. Pour constituer en continuant, on dit au président Félix en prêté serment. Et pour changer le mot qui avant-hier, on a sauvé dans famille, on a eu personne à dire de là, on a dit la sauvé. Soit au-dessus d'Orlando, on ferait que dans Orlando, pas le stadium. Là, et que mis de l'institut à côté à lui. Il y a un choc prêt tout le monde. Ache, il faut qu'on ait la balabala en Massana, on là. Aussi, on s'en dit, on va le faire maintenant, on le va dans sa ville. Est africain, tout fait. Bandeko, pour exagérer. L'autre canal, c'est le mot exagéré. Pour moi, l'analyse, c'est une chose, on est dans mon rôle. Oh non, on disqualifie Félix, on boye, Kabila. Et ça, il fait mon côté. Et ça, mon mensonge, ça ne tient pas debout. Quand Félix va signer ma corps en Vital dans Nairobi, on le voit que non, Félix a salé guerre, après si Vital poste clé, nyonso. A ministère nyonso, la macasse appelle ça Vital Kamere. Et là, pour Balouti, pour Kobi que non, Félix n'est pas Zaliwana, après si Kabila, ministère clé nyonso. Finalement, le ministère, on appelle ça Vital Kamere, Zalagi nyonso, et Zalagi Nambu. Il y a un mot sur le Pakistan Nambu, après ça, il y a Kabila. Vous allez mettre ma paix, vous allez mettre ma ligue Kundu. Vous allez nul et sans effet. Amen. Félix a dirigé le Congo. Pour eux qui sont les pastes, vous avez vu que c'est un langage. Mon monde dans le bagage, vous devez diriger le Congo. Le monde dans le bagage, vous devez diriger le Congo. Les lots, Bissou et Bilo, de Soudouane. La digue, la digue, c'est la maille. Vous avez tiré la vidéo, il y a un mois, il y a un mois. Moi, ça y est, sinon, ma femme, elle est à moi. Merci Bino Bandeko Balandi Nankanisi Tokumo Kende Suka Masolo Nabiso Otobongisaki Namo Elelo Ponabino. Je pense que vous avez suivi les quelques 3 points qu'on avait préparés pour vous avec mon collègue c'est à côté Galate 4.16 autrement appelé le messager. Messager Nakanti Tokomina Suka Masolo Nabiso Lilobani Nyasuka Okobaksa Pona Bandeko Yo Bazakolanda. Oyo nako bakisa pona bandeko baza kolanda biso totikala bomoko tolingana merci lamuka na kashe boye kobimisa ba hypocrisie motema likunya likundu oyo ebombamaki kati na ba congolais oyo pe ebombamaki na ba société ya ndambo ndambo ba congolais ba créa oyo pe eye kokabola mutu oyo asalaka na mukanda ya mutu lokola asaki muluba asalaka na mukanda ya mutu abandundu bakatisie musala kembongo na yo ekangami na impo alors tokoloba kaka ke mutema likunya likundu efutaka te mpona ba oyo balobaki muluba kozwa te eske bino bolobi nzambe alobi nzambe nalola kati makambo toyebi musala ebandi diaspora partout na monde entier kanga bisaka na yo soki ozali na ba compétence na yo kedo kolakisa yango na mboka oyo azali ya kobanga longola kobanga ndeko bokechu tala mbula oyo zana yango eske bakokundoka kana poto mama na yo papa na yo na banzi basusu bakufwa okokendo komona bango mukolo nini longwa na vie ya matolo longwa na vie ya bamalanda pona yo Élysée zali mawa oza ni chaud ni froide vous êtes déjà vomi par l'Éternel tomonaki Kaleve apesaki mokanda akokoma premier ministre banda bo bandiko diaboliser moto Soukalango, je ne suis pas demandeur ni preneur, je suis le président de Kiziamina, de Élysée, de Bokechu, de Senko, de tout le monde et non des tribus de Loba. Balouba basalabino nene, c'est la complaise. Alors, kisasa wezali fulu, tokotakatisa yango. Kisasa oyo lumbiso la kimpuka, na bakolo kisasa bateke, na baumbu, baziningi kutu kolobate na kisasa na bango ekominenge wana. Totikala ini, to sepela na président oyo nzamba pesi biso. Oui, akomemela biso bolingo bomoni yango état de droit na justice équitable oyo wa mulumba lobaki
ekosama na mboka wana otokoloba yango wana. Bon dimanche bipai bozali bambote mingi na ba victime ya bâtiment naza moko oyo boyebi nazalaki victime ya bâtiment naza na service na bino social, spirituel et quelque part politique. Alors toza pona bino numéro de téléphone eleki wana bonoko benga ba misoto noko lobela ndenge bato baza konyoka na bamboka oyo. Alors bobota bolingo, cultivons-nous l'amour, abat la haine et la jalousie. Béatrice Bongeli, Maman Mapassa, la colombe de Luxembourg, wana ezalaki le messager Galate 4:16. Mama Kitalatala, koba toujours kozala makolo ankolo, opona la bonne part au mokili koboto la yote. Bana na Nzambe, botika la nase ya makolo na Nzambe. Pona bao basi bakwesami, bengambe bakwesami, babaloli mabanga ekomi mapa, toza na bino mayele. O ezalaki Erotech, la qualité qui fait la différence. Bon dimanche, Nzambe alola, abomba, abate la bino, tokomi na bino mbala ya sima semaine prochaine, tokozala à live, tokozala pour répondre bino ba question na bino. Soki olingi ba débat contradictoire les cas, tokoyema na kosala ngo pour na kosunga ba congolais. Merci et à dimanche. Merci beaucoup pour votre fidélité et à dimanche prochain. Bye bye. Merci. Merci.